Un mot à dire à Fabregas Maestro. Maestro, merci beaucoup pour tout. Maestro za mabete et ana bato musuba linga ba komisa mouvement et comme Jackson 5. Ba komisa mouvement et comme nesi ya famille ba mba imba na place na biso. Ngana monaki na mona pina ki ngana mutapasi na loka pevi na ngana mona elo na no ya ka musique na benda ina ngana ndenge na et puis elo bato to ba longola bato ba bien. Bato bazo longolisa bato ba. Olongwe même ka kena full boss. Kasi na lobi na ni bato ba longolisa bato na mouvement. Bato to ba yebi bien. Nazam tout temps amoni o manguso simbité pour na préférer sa carrière na. Abonnez-vous massivement à Wandé Source qui tape dans le terrain à récolter vos informations et à vrai s'il vous plaît. Donc tout à l'heure Afrique Info et Afrique Bimaka. Info et Afrique Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Bonjour à tout le monde, alors vous êtes branchés partout dans le monde, je suis Afrique Info, je vous salue tout de vrai des Glolang, de la Megasta, de la presse congolaise. Je pense qu'hier, tout le monde est vraiment choqué par rapport, il y a Liwa, il y a une petite tour Nabiso, dans Combo, il y a Déborah Purpeuse, vous comprenez qu'il soit bien, j'ai expliqué par rapport de la mort de notre petite soeur, autour de la programme, pour tout le monde qui rendre un hommage à son âme. Déborah Purpeuse, mon nom est Pomala Kimian. Je dédie cette émission à toi, Edo Mopatas, l'homme de 4 chansons avec 16, Nyoka Laissé, Orgazi, Cri de larmes. Edo Mopatas, de bons séjours là, tu es dans Monaco avec la famille. Brazzaville t'appartient, France t'appartient. Pourquoi pas sur Monaco? Merci à Willy Michel, le véritable code. Oh, déjà en France avec force, c'est pas avec les États-Unis, ce qu'on a en tête. En France avec force, le code mondial. Merci aussi à Mme Méline de tous les pays métolo. Désolé, mon agence privée, merci à toi. Hier, j'ai reçu des cadeaux, merci désolé. Merci à Jolie Moussonga Yas, nous sommes dans la commune de Bandalongwa. Je suis là pour recevoir pour vous un artiste, un musicien, et puis l'artiste, un musicien des groupes de Villanova, le villageois de Fabregas, Maestro. De bons séjours là, tu es en Europe. Maestro, le 2 juillet, sorti album. On sera là pour te rendez-vous le maître. Je le reçois aujourd'hui, je dis il fait l'artiste, musicien des groupes Village de Fabregas. Ça signifie qu'il ne fait plus partie de Fabregas. Il a pas de mission, il après. Il y a full boss, il est par aussi à départ. On n'a pas compris pourquoi j'ai parlé avec Maestro. Je dis, départ au mot Kendebele, sa base de côte qui peut soutenir Miguel à l'ongo qui sont les plus beaux du groupe. Moi, je ne peux pas confirmer, mais c'est qu'un jour on est à full boss. Non, confirmer, tu peux poser un peu mon tour, n'a évité, mais pourquoi ce groupe est bon, album, mais au départ, il y a Fabregas, il y a hérité de départ, disque dans la studio. Dans la résidence, il y a avant Dakar, tour sur le 6 étoiles, 6 étoiles, des maîtres Bengarae, Materazzi. Pourquoi on voulait savoir comment il a connu d'abord Fabregas. Il a fait combien de temps avec Fabregas? C'est notre rumeur, avec ceux qui ne savent pas un boutali casso, les toca rumeur, il est à côté de moi. 6 étoiles, bonjour. Bonjour mère. Et puis bonjour, on a tout partout dans le monde entier. Ouais, ça va très bien. Vous allez bien? Kitoko. Nous sommes un maestro. Maestro Kitoko Pepe le côté Azali. Azali puis la minute. Azali à Paris. Ah, à Paris. Ah, ça n'a pas. Éviter. Oui, mais il faut y battre. Quand tu vas éviter, il faut y battre. Qu'est-ce que tu as dit? Il faut y battre ça n'a pas. Éviter. Le DG album n'a binot et bima. Ah. Oui, mais il y a quatre. Tu es invité. Oui, invité des albums. Match facile. Moi, je parle le 2 juillet, album n'a binot bima. Mutumwa yembi kunate. Mais on a lié plus. Mondo yembinga botolo bila pena manga pena moi plus. Villanova place na leka qui est école place na leka. Déjà. Alonga déjà na misa titre na ngamo single nanga déjà. Confirmation d'amour merci na batunde bayambi yango. Bayambi yango kitoko et qui est bien. D'ici là on a s'appelle single monsieur sur le DG. Oh. Le DG ni mtu amsa maestro. Ngapena misa le DG. Kwani? Non, ça. Il y a des gars.
C'est ça dette, mais tu mon père. Problème tel père, tel fils. De Baloba. Mais ça la bitumba père, on va pleurer les grands. On a mis les bitumba. Que papa, papa. Si. Papa. Materazzi, comment vous avez connu Fabregas? Ça fait combien de temps il va Fabregas? Ça fait déjà, bon, je suis un maestro depuis maison mère. Vous êtes solo depuis maison mère? Non. Koko dans le groupe nae, dès na komo solo année après na évolué pembe na eti moi ba chance tout na lelo. Ça fait combien de temps? 7 ans déjà. 7 ans avec Maestro? Oui. 7 ans année. Depuis Orchestre Banda. Année ni Orchestre Banda. Orchestre Banda 2012. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Comptez combien? 17 ans. 7 ans pardon. 7 ans. 7 avec Maestro. Vous avez produit à Liboso, vous avez un groupe. Si. Mais pourquoi Fabregas a trop mingi Brator Kebino? Il est trop. Mutu nde to ya bon to ya kabulo mutu na makambo na ye ibwa ezaki normal ya chef na biso ba ko belela epe ba belela pe ba te bele ba belela ka yeta ba belela ba te bele silence les chefs chantent. C'est Vous voulez bien avec Fabregas, vous avez bien un maestro? Oui. Vocal bosso imbara na vocal bosso na imbara na light music on les a light music ezani eza komi bomba epana ngeza solution le bien mala qui on en profite jamais ngana toneso sina motema nanga mama lili kazibola como atiste basia papa c'est 8 héritier de motema nanga premier vocal Nzembo album ni je pense. Je pense, oui. Je pense album Nzembo nini? Il y a qui limousine. Limousine Nzembo nani? Il y a Ibrator. Il y a Ibrator, ouais, chef, ouais. Éternel chef. Deuxième vocal au Mbaka. Deuxième vocal, on a qu'on a Nzembo maestro Volcan. Combien bon moi et pendant que ça solution bien. Encore vivre ngama wezali soso na tina temo tonalinga keke na yo. Ebe na ngazala mango zangelanga. Après, on a troisième Nzembo. Bébé a travaillé na perte, bela stoka shoka bolingo na simbisaki na maboko moni. Nzoka komisa ngona motema te bolingo lolem, elolo bi vérité. Nzambe sala na akufate na bika bongo na témoigner. Ayebisa metino ke bolingo zambo kata ko chalokolo. Matera boye nalala na ngaliema. Kuna to sengi dodo koloba ko yokela yo ata mawate Nzambe na démissionner. Après mususu na yo yemba. Unité centrale motema na ngayo. Wangana je pense. Yemba 4 vocales. Après on a tout ce cursus na maestro personne album du groupe. Oui, na personne chance na Nzembo na vocal moko. Vocal Nzembo oui, c'est bon. Vocal ni yemba. Na yemba na Nzembo Cédric Bakambo. Tokango. Nami pese pana mobimba lokola mbeka. Nenga bramani mako sacrifier mon anese moko. Tianga na itelo. Pelisa na yo moto po yoza spécialiste na matira bolingo. Cédric Bakambo na ngaye. Wana mutu apesa ko ba vocal za maestro to mutu ndo na ba vocal. Tenga na ndo na ba vocal. Azopu no banzembo ta ba vocal. Teba ya kuna yaki so bossa misi banzembo na naza vocal là au proposer ata vocal on se bien té en obomisé là que yemi candidat là mais comment ça arrivé thème on avait comment au bailler village pourquoi c'est normal ata na bolingo on a pu moi si babala na mobali mais ce qui m'a mopé simbi pété ba carbone divorce payé mutoki mo simplement mon est normal ko carbone normal preuve en écoute maestro moi kabona pena ko qu'on a besoin le roi de la forêt pour biso tozala pour na ngai ko carbonisa normal ko carbonisa normal on est important ou c'est pas maestro important naza pena bien formé autant pena loba merci maestro vous avez bien formé nani apena bien formé na plan professionnel par exemple côté mana scène ko mba na studio minene ko ça ba clip pas bien mambo pena moi belé na pena ba souvenir bien pour na ba souvenir bien pour na et ma bezani
Il y a ma bien à préférer le bangoté. Na place où le bangoté na préférer tout le match facile. C'est tout comment comment que nanga déjà bon azana nous. On a dirigé mission. Comme précédé ngate tozo ki. Tina lo baboué ba to maestro lo baso ebesi ko utite. Oui ba te siko zo. Maestro za mabete. Et ana ba to musuba linga ba komisa mouvement et comme Jack Mike 5. Mike 5 nene. Banga ba komisa mouvement et comme neti ya famille ba ngoba imba na place na biso. Ngana monaki na mona pina ki ngana mutapasi na loka pe vina ngana mona et là on a la musique na benda ina ngana ndenge nanga et puis et là bato ba longola bato ba yebi yango na zapena et zapena important ngana lo bango te yo no yambi bato na na yebi no to yebi sauti na mona bato muso comme ça on quoi Jackson 5 moi bilanga je maestro ba que la famille sacrée si c'est pour cela non on lo ba mambote que basalinga na lo ba bien fait mais puis plus ndo yaminga bo et ba fanatique na biso ba ozela na lo match facile ba oza plutôt e ba le pourquoi ba de part ils a basé belé ba longo ba tenga na mani na yo na ko pa msuta ko pa ba to ba longa to luka bango pe bato bazolongolisa bato ba yebi bato ngolongisa bato bazolongolisa bato olongo même ka na full boss kasi na lobi noni bato bazolongolisa bato na mouvement bato to ba yebi bon ba donc ça na mouvement ne pas ba yemba te na lobi bato muso ba ngaba komisa mouvement et comme malwa parce full boss akizaki bande ko Fabregas akizaki ya Christian de Corner ya Doudou Bessa yo zo bande ko je sais pas na lingo lo baba komba bato te na lobi parce que full boss akoma na lobi bo bato bazolongolisa bato to ba yebi bon et ça l'essentiel yango na lobi bato bazela ngana sa match facile nga et na bimisa déjà confirmation au précédé ngaka te bato va comprendre biso ngana de toi boto se comprendre on a mis ça Fabregas to la famille na na mission Fabregas tant comme envoyer Simba pourquoi pas chercher Fabregas to parler avec l'artiste naza mutu tana moni o monsieur Simbete pour ngana préférer na sa carrière na tu vois pour soleil non te pour sa carrière oui toi soleil non na batoté te na solo la rapé mais ko solo na mutu boss vieux master collègue ye kuna benga na ba collègue kuna boss benga na ba boss kuna boza ba villageois na light ni boza ina ba président Villanova eza okesa na ngana bike na light ni boza kina président na village boza beso ndemo ko se fande pe maestro totika mamwana tout le monde répéter bozo dimango totika mamwana Villanova na square ki président kuna bon vous avez bien ce cas totika mamwana ye moto ki président ye mukolo light music ye moto sala Villanova ye ndé patron na biso c'est ça quoi ça veut dire tozaki ndenge moko te tokozapela ndenge moko te patron biso ndo moni nde navandi boye nde nati mwa ketch na nga boye nde lelo pesi nga mo voler oyamba nga boye ya grâce na ye yango naloba toujours merci maestro oloba siko merci maestro. Moi je voulais savoir tu fais aussi l'artiste émission de Moutalikas non aza vie na nga naza musicien ete oza ndeni nakutane na grâce ya père na nga pasteur Padoum Petit pasteur Padoum Petit aza père nanga nando ke kuna papa ba prière oui ba prière ando sa clip na tokutana na dia wana voza pa maestro wana kala wana bena masolo ba 2006 je crois tokutana pena vina nga dia na biso Mark House tondo sa masolo mo na banini après bando sa clip na ndako pasteur Padoum Petit nga pena kota na clip ngo après tokomo coopérer pena vina nga Moutalikas mais nazala musicien ete za missionnaire solo même solo vérité mon o la so bombela biso o biso to yoka ki ba rumeur wana et ça m'a bête pour moi to aider loba to loba ngo loba oyo yoki biso to ka yo longwe parce que soit disait ba que moi si na yo morobo ba kabele mutu morobo yango passion mte mono ko kaita ngo préférer rolongana pour mona kinze maestro mutakabi na solo ba o ko ba na loba na nga c'est distraction te distraction te na ka bandela question nga o longwe parce que moi si mo zo bimana ya mona mutu mona groupe yo boule ke mutakabele moi c'est maestro yango senga ki o longwa pour mona ga makambo zo ga papa ba remer to zo kati ate naza kuna tenga longwe pour naza artiste na sa musique nanga oh bo papa ko c'est ozaki artiste naza artiste ndena bonde na vandi bo na représenter image na na bien sur la deuxième question rumeur et bien que ba ozo qu'elle est pas falli pour pas
wana kutu bandolo bandeyo bandolo bandeyo mtu ngombe mama kuna na bina ngana pese mbote koko di la opéra opérationnel il y a un débat qui ngana ke kuna bino yo na vina ngana opéra bo mema ngako te fona mambo dazo lo ba ko yo pena masolo na bomba ina ngapo lo bandolo bandeyo vous avez l'impression qu'il pas fallu ou qu'il m'a pas fallu ne ça mise na sama mnanga te la faut salika au beti bo apoke match facile dans la musique ba ojana kate passe au moni poto en tout cas tu vas pesa nga chance na ça ba boulot pena bien pour na bango na ça na déterminé vous êtes déterminé ya faux ça dit que la musique la passer na ebi vous allez leader te kuza leader te ngai na banda musique po na koma na niveau na koma na banda ngo ya pasi pena ba sanga ke musique ezalaka bo ezalaka po na sali fort na kutana maestro malgré ba mambutu ezalaka na chespiti maestro pesinga chance na komo yemba pe na komi pe na niveau na ça veut dire on a linga na koma pe fona risquer kaka po na za mobali faut risquer ka po za mobali mais tika kina kuna boza disque faut bobi ya bino ba misa nze mono tika le toke na na kina nzembo nanga ngamna ya nzembo nanga album eza déjà c'est bon ya bino ya groupe kuna au maestro pesa bino merci to ça kina nzembo sko eza ka kina nzembo mais lokwa oyemba déjà kuna po bima merci album comment on merci merci oui lokwa azwaki chance oyemba so album ngote ozaki chance te oyemba nzembo za pe ezaki te to oyemba ki nzembo ezaki asala kuna ma solo déjà nzembo ngo na bimisiti confirmation d'amour na bimissango na pesi parlant na pesi Junior Baumé Tombote Kotazali, jeune d'aujourd'hui responsable de demain. La deuxième boîte Kotaza. Na mona na sala na nenga match facile. Nenga match facile. Nenga match facile tu prends parmi ngana luza na ngam ba vérité. Si bazo qui c'est full boss à ça album à Zana studio mais pour tes aki yo nem bozaka déjà na studio ba tout bazaka ki amtavaka na studio rayo mozo ko sa bango le roi yo za banze mokenda déjà studio yembaka déjà eza makambo eloba mara on a zaki pena mission mo alongwa ki abi biso bazo akize biso mais muto déjà no kenda ba studio ça album ezaki yo nande kuna yo 10 match bokenda studio boyembaka banzembo na bino mais bokosaka la full boss makambo bon yemo musicien akosa musique n'était focal au bakumo nana professionnel qui est pas un professionnel focal au bama musique na été na ça ngana répondre na question na ngalo biboy ozara déjà pas maestro mais ozara déjà na loro mo beta na musicien vous ozara na loro na studio na professionnel naza professionnel na babilo on a tuna osana dans 3 jours banzembo na ngena yembi on a ça preuve ane kuna na sisa ba clip na nganyonso na sana ba documentaire mamutu da na lancer mamna nga de bientôt là tsondo bana ngozana studio na pas maestro te tsondo bana nga mère na studio te wana longwe te te wana da na longwe te wana longwe te te longwe nga ko sa te wana na te wana longwe te kaka na rappelle yo yo na 10 match boke wana tokenda sa ba témoin te boke na studio ko sa nzembo wana tokenda sa ba témoin te boke na studio sa na 10 match biso mbale te toki orchestre mbachela te na ba yo na 10 match kokiza baninga te tika frère nanga zota on a peut-être sur les réalité bozo kenda dia ba studio boko sara biso ke bokena ninga album zo bokena ka studio ninga na bino bosala ba nzembo wana frère nanga preuve wana ba nzembo nanga edema yango ngonga 10 match za te 10 match za na Villa Nova travailler wana za frère sa boulot na ye ngape tana mona kike to sa ba studio na biso tant ikomi ke nga mona na sa cop na ngape na bendani kaka preuve wana kunzembo ngobe na tika ngobe kuna na tika ngope kina saliango na ndenge na ngamususu pe na saliango na crepe ndenge na ngamususu sa clip nango na bemission sa mamu nango to esengaka na saliango pe na bemission boza bulo panzo que c'est maïs parce que après yo pour dernièrement le baki que au mère ba départ eze belé ba longo longo ti ba avant ba longo senga mère ba départ eza belé te maman il ngezala bon ça le marquer les autres c'est bon longo moko te le marquer ndenge ngana sa mamu nangai pour venir kutu neti maman na falo tuna ngango bongo soki ngam na longa mutaliboso mutalonga mutaliboso et qui ibata te bota longa le mamu ya bangola c'est tout ça qui me maman bino bati bana ki bata confiant bata villa ba na light music bino bata villa bina fila longa te liboso ya longa pesa ba réseau personnel na yo pe na lobi na ngake ngape na lobi na ba ba kize bina file yo déjà qui ndra des studio problème te nanda kende déjà bon ça bon point pourquoi tu dis avec Fabrice na hypocrisie nanda se préparer on se préparer na nini na lobi no boy naza pe na mamunga ndo mona peke
mambo eza bien mpona nga na mamosu mpe na ndomwa naza mutu ti ntango naosala epa mutu naza mpe na mamosu naomona mpe oyo epa osepela nango oyo nga mpe naosepelanga patron yo okevandisa patron yebisa wana losola neke patron nga alingi nanga boye te papa omoni papa dialogue ezalaka bien mamona elongolisa mpe bato mosusu nga alingi nanga momona te toza na match facile 4 passe omoni poto kolongwa na yo obengi batira longwa obengi le plus beau du ya chéri aza vie na nga benga ya chéri kozavie ngome seke kitaka kipara vie na gileki te seke moto alongolisi biso tubi na file oye moto alongwa mpe liboso tebi osamaka mwani botyaka nga totie yo te parce que yo yebi makambo oyo ya makambo mwasi oprofite obai oboma orchestre mwasi esali nini mwasi esali nini ekambo mwasi esali nini nga naza na musique et puis ndena boye moninga ndena bo naloba naosala musique teke nalobi ngai te nga na moto apasi naosala musique apasi te musique bato bakela yaso bato mawa te kate oyela sa tokoza kasi yango naloba nanga na rien naosala musique nanga mosalaka nayebi yango oyo mayeso alakisa nga yango naloba na bafanatique ya la bonne musique ba continuer ka soutenir nga te faut senga ne ba fanatique ya village ba soutenir yo ndenge fali azwaka chance ba fanatique ya quartier la terre ba soutenir yo c'est combien senga ba fanatique ya bonne musique ba fanatique ne ba soutenir yo il faut bo dembela ba fanatique normal dans le bibo tina vandi botu ya mbinga na grâce na ye grâce à maestro nena boneza image na ye ça veut dire na ba fanatique nga na ozwa bango po na ye. Mais sauf que na décevoir ba fanatique na ngate ko décevoir ba fanatique na ngezake na tiki musique mais ceux qui attendent le long mouvement na longue Villa Nova mais na saka musique na décevoir ba fanatique na ngate décevoir ba fanatique na ngate comme tu as dit que on peut faire au long non question moi na monto pourquoi pas au combien ta message papa na que ça chemin na ngai Paul Boko Kasson Toten et le Paul tout le monde a fabriqué ça bien awera. To banga lobby ko kota la fabriqué c'était longité. Pour to banga pe carrière si maté pour mission minga lelo ba carrière na nzala ngo limité ba no bala musu ba carrière moi ba 1 mois 4 mois au limo le roi mungwa na Nzambe. C'est tout le mambo za so. Ba réalité tout le monde est pas ba musicien to comment ba ngile ba musicien na tenga. Ba lo ba kala ngajo. Pourquoi pas comme na maestro message o lo ba nae papa na gesa vie na ngai. C'est important asali da musala makasi fort pour na vie. C'est important comme na muto asali yo message. Asali nyonso pour na vie nanga. Soki omoni jo na kota okese. Na benga kapete ki maestro na nyo kota mbote na yeka osenga. Kokota za problème te. Kokola mso bana mutu moya maestro bani me ko longa ba commenter mais ça ta le quoi hérité ba finga game poli ma commenter lettre. Fallait passer à la mise en disponibilité. Les bogas senga kuna soki nini wana senga ka. Te ro ba communiquer message maestro auteur loqué papa je voulais aller faire ma vie par rapport. Na yebi bato musu ba sala ebongo na yeba ba réponse bazwaki. Yango na pour faire na longo nanga na ndenge nanga na sala carrière mais na yebi ka kete il est toujours mon père Aotikala père nanga Tina Souka. Tina Souka le comme leader tu as accusé avant comme leader tu as simple tu es musicien musicien bandara boy pas moi pas bana so bolo sala pour orchestre bina ngata za ozela yo koka pas ça orchestre e bandara boy bien wakiza ke siko utaki ba frère ba ngasa ki Michael Jackson lelo pays au komi esika moko boto bona le bande ko non te ba comme apé ko dirigeaka bato ba rapemene esika utaki pour la charité au longo pour na bande ko pour na ti do bioso bo kizana maestro te bo kizeka bande ko tozo banga pe bino esika boke bande ko na ba bureau na biba comme retard bato apemene na bino bato ba yembela rabino mal à l'aise c'est ça ils appellent conseil et puis c'est ça conseil dans tous les motuna entourage motuninga ya conseil tinga peso conseil na tout non de motuna ke bo kizeka esika bo utaki bino pe esika boke lelo entourage na mi ba famille bazate o cousin ton neveu te mon oncle biso mo za paiement poto boy pe comme même le robles ko utaki poto tout na mi ko motuna lelo mambo bo ba pona fabrigas normalement il faut tout savoir fort que mambo o sala tamsuke et ça la mabe pona ba carrière mususu que côté to kende to sala ngote tout à moi on a né mo
Quand on est en studio, comment on dit? Confirmation d'amour. Confirmation d'amour. Pourquoi confirmation d'amour? La fois passée, on a eu amour passionnel. Amour passionnel, là, tu étais chez Fabregas? Oui, chez Maestro. Amour passionnel, c'est pour na commissaire bolingo musala nanga. Son amour na tango na lavarama et na ke sali la bolingo. Bolingo et comment est-ce qu'on a niveau moi que attends na juité na commissaire on va boulot nanga. Na sou parce qu'on a comprendre que na confirmer ka bolingo comment est-ce qu'on confirme parce que il y a musala nanga fona sali la bolingo nanga. C'est pour cela que je confirmation d'amour. Ici là-bas, c'est un match facile. RK et Zoyawana. Na bombe va surprise à faire. Comment on se pose des problèmes de confirmation d'amour et bimi kalaté avant de se quarantaine ba maman ou lobi na kabilo no sait soit kanakati par rapport au côté qui avant. Mais pourquoi tu veux faire sortir banzembo mbambo bimi so bisoza mais ça ba single. Nazana mais ça ba single. Pour nini? Kasi nana ba moyen te na. Obanga na no terrain. Na banga na na talaka ba omboka banzoko. Na banga na bisana ba single na ngana ndambu. Ba pas comprendre, ngana olinga solo na batuka na musique. Ngana solo na batuka na musique. Parce que nan ni logo na ko influencer na ba tuté à part moi vona na moi savoir dimina non. Ça va demander la confirmation d'amour hein. Là on est à ce que possible sur peut-être maestro te par rapport à Nzembo les kaki sont à lobby que na saima mwasi ka mambo tout sala ba papa ba sala ngo déjà parce que mboka oza mboka mo boye to kota ba grand musicien bazala te ya bilo muso musique ba sala na mte sala ngo le roi epave e bandela Nzembo epave tina soko ça dit que zanzere le mwasi ka na musique na biso bilo ka sika biso to de buena na o tuzana ngo non so za na amateur ngaza na amateur non nazo forcer bon formation pas maestro ndeni vous comprenez qu'il faut na sala ndo koto yo memanga parce que ils ont compris nzembo nanga na nzembo père nanga ozomona te que ça nzembo mso fallait les kako finectoriza ah oui on a eu monde follow bango ngai na ata fallait tozo lo bango moto kofi kutandima ki andima ki fait ça par rapport mais ce que toto mona fait que na bike nzembo yemba ki mona na liboso bota ki pa maestro na mona oboti yo motango zwinda kuno ya chambre salo ko salle de bo bali mwasi mona oboti wana mona obota ki papa na bino eloko ni asiko pesi so pa mona na sika ke na mona kala za ki na ngote sauf que o akala wana na ki pena na ki accompagné par Villanova et puis prête à payer moi qui voit peut-être un comment Nzembo te Nzembo na ngai na comment ya na somba Nzembo na ngai pas nickel just roi et puis t'en as un ngo maestro à méga modifier et to yembo Nzembo na ngai auteur compositeur ba comment Materazi Kapiamba Alex il y a un auteur compositeur la ombo na te nazo la ombo te nazoka bon tu as un compositeur mais il n'a pas vertu trop bien dans l'art. Et va misa congolais au banc ça ngatanze mozé yo. Auteur compositeur tout ba comment mais on est là on l'a raté. Bande bibo ngenda soko date. Na jusqu'au maramboueza yango pesinga force à maboto na ça. Bande manda ça fait combien de temps Bande bima. Bande bima. On a essayé de 2 ans. Et moi en 2017 en juillet bon si je me trompe pas. Le DG. Yango de bima le 23 juin. Le 23 juin. C'est aussi déjà 2 ans. 2 ans déjà. Qu'on a 2 ans là c'est quoi on a on est à diffamota sokoda. Te mais na kutani kana ba chance. Yango de sali ba chance ma mutu na sali lo. Chance papa ngani. Te kasi maisa fooling ati. Maisa fooling a pesinga chance na Nzembo. Yango sali yango pesi ba réussite alilo. Yango pesi ba réussite alilo. Ça surtout on a besoin d'accord pour la na moto Fabregas. C'est ba bengo parce que wana na mpepe ya village. Batuni oyo kanti wa benga. Ba pelo zo oza so appelle te katana. Il faut tout na eza simano. Te non comment non simano te faut tout na parce que poto memanga. Te na bi ba pelle na mito so ba pelo zo bika oza no pona moto ya mpepe ya village. Po ya moment bato ba bengo soute to ba ko ke village da depuis kala na sa da. Kala ba kombe to longo ya mo rango. Bon moi dans ndena boye na lingana musique fort na mambutu ya village na ndozala. Songa sa da 1 mois na oza na mambo village te na obela mutu. Mais songa sa da boye 1 mois de no sama na ngandi no sabuda. Nada carré. Les anciens de Fabregas, c'est comme si vous avez une gratitude, mon mingi ba missa ou inge ba mema. Pour la monica moto le babia zo pambo la Fabregas, merci papa, c'est comme ces acades full boss hein.
na rep na reconnaissance wana jona ke rep na moi ngende ko so bandabi bo pepa mola merci beaucoup maestro abi so que otalinga yawa otali ba full boss ngana fingi papa na biso te mozo nzeka mozo lingo ndima te ska bo utapa ko full boss ngana oh yeza na ndinga ondimela biso ndeto mwana za na ndenge na ye to bi ko zelonga Fabrice si na le bindo ya mbinga Ibrato pe longa Fabrice si bon tanga suba tumso yebi balongwe ba c'est d'accord pour bali longa Fabrice oui Giscard ah oui il est pas longwe les plus beaux des groupes pas longwe il est pas longwe confirmation d'amour naza et moi j'étais kitite yanga attention mawai et comme si ba médecin le loin que mo kanji atabati attention maître zoye bana tena jini tobenga basali ya nzambe bayawa wesi kama yele ya moto esuki ya nzambe bandi elikiananga ya suka epai na yo ezika moto ya kufaka moto azangaka te yoka mawa jinyoba ometo yoka mawa nadimba ometo gloria olangi. Qui est derrière toi? Derrière moi, premièrement, il y a nzambe nanga nanu na musala nanga ngaso banzamba za liboso ça suna simano na sima nanga na liboso nanga nanga tune qui est derrière toi? Derrière moi, ezanga mona nanu musala nanga nzambe nanga na ba joueur tout ya Congo bana sima nanga Ba joueur tout ya Congo ba joueur tout ya Congo ah bon mboka li ana simano na lobi Dieu merci mboka ya mboka li ya malade te sana simano na pese mbote kota zali de bon séjour avec c'est bientôt pepo ana simano makasi atanga sona nzambe chance mi pas na simano mutu nanga pe taza muta Fabrice mutu akosi nanga to yo ko ba duso ba Fabrice ba ko ba to mwana net le rôle ngo te facer des images na eza maman les ala raté mana mama kala mama sikazala ndenge ngana za mwana maestro ça veut dire ni naza na respect père nanga batutu parce que ngana ko loba teke na sai mukili nanga batutu na bamona ngana sima maestro donc ngana osala musique nanga bien nazo loba bien pour na père na biso na biki naza dans les bons Jean-Marc Makouspe mutuno makasi boyka komone ngana boyka abina ok bino parce que musique a konga komi passer eza passe na bato ba comprendre te musique facile obi banze mo ba na mboko esimba te balbum ma danger to ka soleil wanga sala mama na album banzembo etikala kaka boto kango na keno so hérité wata alongwa na makambo ba voyage baningi lelo hérité ngo peta te donc wana mtu informé nga boss non c'est que niveau musique eza passe na Congo eza facile to mona ngana sa musique te ya ke ba mona nga na za nani na sa musique yo conférence d'amour to linga to yo kango to Congo ba rendez-vous maître ba rendez-vous na ba flat oui nzemona yo kango te flat oyebi ke na eli kamba ba flende kini fendima donc ça que ote botsa ngona ba site internet tout ça déjà kini est confirmé de moninga no ata mwana baba to kana ba flat tout ça bezo pe to kabino pe ba flat ko ba leader lelo bolongo bo selo ka se ko sila lobby wapi ya dada lelo tekna kuchela nga ba tumususu te nga to so ka ba exemple pour aux makasi pour ba niveau musique ya passe ko te nga ngela na conscient na grand garçon. C'est bon pour un grand garçon. Problème était dans le but ah dada bini sabino dans le but ah dada c'est mon frère non na mamonete na tolo ba mamuna ngai non peut-être ton niveau musique à Congo te problème était musique à Congo za buzo ben et bo si ça mutu carrière batu basila bongo basila ndi basila ngana sa musique bien na za trop sur la musique nanga nayebi ke na musala maïso ndo ibisanga salaka musala bambongo neza na baposha batu salaka musala batu tango zaki pa na ye te a formanga bien ayisanga pe mukoloza pe pe mena ngate salanga bien na matolo to sala musique ko to salanga matolo ke matolo za raso za mpifo muto biso mbongo ne foza na mpifo ona pesa mbongo na nga foza mpifo c'est na souffrir fort ouais tozana no parce que on a batterie à moto mbole ko kanga mapesa musuzo mona ke ndako folongba voiture teki omulela mwana ozela ngote na ngai oza sûr ne siko simbi mamwana kozela ngote na ngai pena zela pena ki tozana ba réussite totale nazo simbelo makambo
nga moko na nzambe na nga te musique nzamba ngate na mafoko ta badi kota pour que ndoluka ba mom te wana mama banani ena no rebeti ba oyo luka banani wana moni ba kala ba kosa bino ka ke basala mambuko na orke nzambe obi que tu savoir ngana nzima misemo ba avouer pas na vérité et on a na linga roboa ka kele bimiso ti le David ni frère David bombo ko jaka biye vraiment kota bandako anda fente te kota oh yende kota le bandako ndima kota ki asimba kesi asala bo azo avouer makambo asala poza na maison mais a retenir place ne wana toi tu me dis que tu veux faire la musique sans kiss OK ba otala ba choka so bi bote ba misa ba boga le ba vanda na bandako so bi aspect ba misa ba aspect ba vanda na bandako de so bi makobina ba grande danseuse ko ba buron pela so ka bango c'est la mission le mot mais Gloria ndena bo matirazi na mta pas si fort na la ba chantier na carte na ndako te no moninga boye na mutu mo bosonga sisi musique ko côté pongezo elanga na lali na ba chantier na mta ba chantier na na la te mais na déterminer ma musique nanga pona comme na niveau ya ba clip on a pesa moi clip on a pesa na ninga age nanga na pesa ngote musique on a pesa na ninga age nanga na pesa ngote na ninga au monde to kota no bo faut pesa nga félicitations parce que au mondeake comment vous cinq félicitations de Cameroun normalement convaincu normalement parce que moni nzemo nanga na to misa pour la formation côté na outil et pas maestro au monde a benaki ye mando pour na nzemo nanga maestro sepela ngaso azo pesa ku chali azo comprendre ya tombola mo sapena ndolo ba mamunyoso namba moko ça veut dire ngaso na loba na mama musique nana ndako te nana karité na lala na ba chantier son na chama mutu makasi yaka pona ndule parce que ndule on peut nesi na yo on peut moi dîner mais bien on moi dîner non pas c'est banze oh bon ngamo consciente ngamo consciente pour nous ma pas signer banze comme ça ba clip na ça ba clip na ya likolo pour dépenser ba combien ton avion na Belge arrive ça 2500 pourquoi tu na Belge 3 points na PC boîte côté Kamoro bukai wana 3 points muto sala biso ba na moni ko na so ki pas baisser sala lo fele c'est la sala lo clip no fele sala no fele merci beaucoup grand par rapport à Barando merci beaucoup grand frère sala ngap no fele merci beaucoup pour na musala kitoko sala linga les 2 juillet ni na sikedi moto mo na lancé sous single mususu mais quand on single on est capté pourquoi pas garder ça on a 4 mois 5 mois capté côté YouTube n'avait comment na YouTube il n'a pas besoin de commenter n'a pas besoin on me manga et qu'on a pas de vue comme de na lobela so na côté na côté qu'on a ka soni ndeko bimisa ngona loba misa mona sala ngoye akangela kandale na banana na débit na comparaison na mutu tanga ba vion na sali na débit na ujana oh ça ka porter tele ka mundi ya ba ujana nini comment comment confirmation d'amour comment nini kimo amulu comment côté pandomboli idée il y a bomela ma carrière kitoko il y a bomela votre carrière mais c'est un moi bien fort l'idée na pesa mbote Materazzi. Et on a confirmation de mon quota si il y a une semaine il y a 18 000 t'es quota bien 18 000 quota bien non non c'est ça dans internet dans un expérience monde 19 000 19 000 combien 19 oh c'est là ça là vous tout bon hôtel 18 405 vies 18 000 19 400 vies 25 255 bandemi 5 baboui combien de commentaires 66 commentaires à vous de juger si là bonne chance na kokiko bonne chance tout un commentaire osé bonne chance na koko ya na koko ya Ranson Materazzi clip kitoko nzembo kitoko ba mise soki balongwe balekaka na ba émission mais oyo obimisi nzembo sans émission na YouTube et Simba bonne chance au hasard fanatique moko comme on est you guerre ce qui you guerre merci beaucoup you guerre j'ai bien aimé la chanson elle est trop top et je vais la partager partout afin de la faire connaître aussi mais je suis un peu triste quand tu ne sois plus avec Fabregas mais si tu crois que ton moment est arrivé, tente ta chance, surtout tout en suite, hein? Surtout pas de
pas des injures envers ton ex-patron. Remercier le mieux fait et dire et jugeras si tu as fait pas du mal à Fabregas. Merci beaucoup, frère. Wana King, King Takomi, félicitations. Matera, suis vrai de Fabregas, mais tu as fait un bon boulot, un bon travail, frérot. Félicitations encore. Merci beaucoup. Merveille, Ngoyi. Félicitations, nos artistes biso déjà Tobimisi et Tikalibino, Bozong, Bozong, na studio Ndenge, Bomesana, rendez-vous de Lelo na Bafle. C'est dit lourd. Materazi Chali, félicitations pour la chanson Villanova ne tombera jamais. Aïe. Merci beaucoup. Félicitations en tout cas, félicitations à tous. Je suis très surpris, c'est une belle chanson. Merci beaucoup. Donc Kassongo, courage, Giulio, mon ami d'en face, bon boulot, Kitambo et Koyate, Giulio. Merci beaucoup, Giulio. Herman, vraiment je dois apprécier, tu as montré que tu as fait une bonne école, franchement, c'est un coup de cœur. Je te souhaite longue carrière et fais toujours honneur à la Villanova qui est dédiée tes guides. Merci beaucoup, frère. Félicitations, frérot. Une très belle composition accompagnée par une très belle mélodie. Merci beaucoup. Félicitations, frérot. C'est une très belle chanson. J'aime. Brice. Materazi 6 étoiles, Tokos, promotion Kakande Makam. Merci. Bonne chance à toi, mon bébé. Et plus 10 Linda, énergie. Merci beaucoup. Tchako, Soukana Kunga, Willy, Fabregas, Koutou, Azobi Missa, Bane Bongo Papa sans chéri. Zambi. Tangazi. C'est pas moi, ce sont des fans, hein? Oui. C'est M. Willy Mampouya. Fabregas Kouta Azobi Missa, Bane Bongo Papa sans chéri, Batata Wana Bakomeka, Nzotote, Oyo Nyonso Kaka, Clan Werasonic. Annette, bravo l'artiste. Une belle mélodie. Je l'aime, hein, comme je l'aime. Félicitations l'artiste. Tu as toujours mon soutien. Bravo. Merci. Glody Kitoti. Ah, oh, bravo l'artiste. Bon travail. Salem, félicitations Materazi. Mouzo, camion génial. Merci. Camion. Aussi camion la clip? Je ne sais pas. Non. Je camion. Comment dirait Cano? Cano génial Materazi. Sensation, ces morceaux Materazi, vous avez fait un bon boulot, longue vie à toi. Belle chanson Materazi. Félicitations beaucoup. Materazi et Simbi déjà, s'il te plaît mon cher, qui est la concurrence, excuse ton savoir. Bravo monsieur l'artiste. Parole du maître. Courage jeune frère, bonne chance. Waouh, belle chanson. Merci l'artiste pour la chanson Courage de Simbi. Bravo 6 étoiles. C'est de la parole de mon Swag Simbi. Voilà. Bon vent à toi frérot. Sois fort et déterminé dans tout ce que tu veux faire. Merci beaucoup. J'ai bien aimé côté instrumental. Merci. Waouh, Chali, Materazi, la vie c'est toujours comme ça. Force à toi et Simbi, courage, notre villageois, bonne chance. Merci beaucoup. Félicitations mon frère. Nanu Nayoka Rumba Kitoro Boete. Oh, si tu as. Fumu Jordan, ça le coûtait. Félicitations, courage, Chris. Eli 5 sur 5. Tu as bien chanté, mon frère. Merci beaucoup. Pas mal pour l'artiste. Avance-toi, courage. Tu as déjà 6%. Le reste est le fan complète. Merci. Annette. Félicitations, c'est le roi. Moïse Katambaï, bonne chance à vous. Merci. Trésor Mbumba, Kitoko Makas, mon frère Zala Mobali, il y a grand H. Merci pour la conseil. Lucienne, belle mélodie. Jean-Marc, Fabregas comprendre que la douleur que c'est fait de façonner quelqu'un, ainsi te quitter. Ibrator l'a fait aujourd'hui, c'est Materazi. Si lui manque le respect, il comprendra la douleur où il fallait. C'est pourquoi il fait une effort.
Excusez-moi, chers internautes, comprenons la douleur où Ranson est fallait, c'est pourquoi il ne faut pas faire à ton prochain ce que tu n'aimeras pas qu'on t'efface. Heureusement que ce dernier temps, il s'est rési. Félicitations, Materazzi. Ton son est trop ton corps. Je pense que on les a conseillés à faire. Merci beaucoup. Il a quitté Villanova ou quoi? Oui, il a quitté. Ndombolilo chant au Ndombolilo chant au iTunes ezatena iTunes iTunes mutanga comme iTunes ma comme on a nandenga ba congolais. Fallait chanter pour dire une belle chanson. Fallait chanter pour dire une belle chanson. Oh le vrai chant Matissa promotion. Nzembo kitoko et tikali kakaboye Luka pour ça la promotion voilà. Ce sont des commentaires de fans. Je pense que je finis avec des commentaires. Je finis avec des commentaires fausses. Oui, je pense que je finis. Kakayo moko motozala ki ko consolinga lelo osalinga mabe otie confusion na motema nanga. Ezanzembo titre eloko yemi naka. Kakayo moto yozala ki consolinga lelo yo moko lisusu osalinga mabe otie confusion na motema nanga. Elikia nanga ya suke pai na yo junior. Esika moto. Il y a parti ça. Joël, bino bozalaka na problème et compréhension. Balobi, il fallait aller na presse alobela kolongwa na ye na marketing zembo nani apesiye alongwa. Il y a des fans, ex-scène manager, voilà. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Sur les commentaires de la chanson, aux autres qui déjà ça fait bien par rapport à la chanson. Je pense que qui m'a fan Balobi, tes fans, tes gens te soutiennent, les autres qui sont dans le villageois, villageoise, mais m'a commenté par rapport à la chanson. Oui. Votre point de vue. En tout cas, merci beaucoup, félicitations, Nabango. Nabat me souhaite ça remarque. Nasa ka maman bien pour nasa la ka honneur nanga, nasa pe honneur ya place na woti, et puis nasa pe honneur à parents nanga. Pour l'éducation dans le bikaka. Et puis, on a profité de ça mbote na vie nanga Ben Willy les Gabonais la puissance mondiale. Big dédicace na Oscar Maritou, Monsieur le Biter, les millionnaires en culotte. Na PC mbote côté Ali, RK la référence, match facile. Et puis na moni Edingo Yemomo, na moni Soussou, opéra, nani Soussou. Allez poser un opéra non hein. Ah, au Bossania, tout. Nanga belo mon pote comme na suka. Au sala groupe. Ou bien aux alaka yo moko motuera déjà ba accompagner. T'es tout doucement dans la musique. Ceux qui na sisi ba boulot. Au sala musique to boité. Au lieu que tu répondre besoin de to lingate. Au sala groupe ou bien aux ala yo moko kaka matura de mission en accompagner aux ala bango. Dans ça groupe mo bando. Au sala orchestre to groupe. Orchestre c'était dans sala groupe d'accompagnement ouais. Ba tout mo ba musicien ba accompagner ngaso mo production dali. Naza musicien na osama mbutu ngamo wote. Faut na sama groupe mo par rapport au travail pe na travail CP vananga na ba savoir musu pe baninga musu bana on a partagé venant. T'as la caméra tous les respects je vous donne à Rosenga tout le monde net. Un mot à dire à Fabregas Maestro. Maestro, merci beaucoup pour tout. Nayebi ke aux appels nanga. Nzamba pambola na nyonso sala pona ngai. C'est tout? Oui. Un mot à dire à tout le monde comme Nasuka. Tes fans, les villageois, la light music. Et light music, tu as raté Koufara déjà. Ils ont la rare, hein? Il y a faut informer. Tu sais, on te va poser une carte. Tu sais qui est ça ou non? Tu sais qui light, ils ont la rare, ils ont la rare. Light, c'est Koufara. Ah, ok. En tout cas, les fanatiques, il y a la bonne musique. Les fanatiques, il y a Villanova. Il y a light music. Les fanatiques, il y a Coco Nanga, le roi de la forêt. Les fanatiques, il y a le grand Mopao. Les fanatiques, il y a Papa Chéri. Les fanatiques, il y a président Robino. Il y a fanatiques, il y a président tout. Il y a Materazzi, il y a chanteur Nabino. Il y a voix où il y a Moussalo pour Nabino. Il y a remarque Nabino. Il y a et ça la pena qui liboso
bopesa nga pe chance nde bopesa bayaya mosusu bavie mosusu bamaster mosusu nazalaka na mosala oyo yango na osala yango bien mpona bino. Merci beaucoup. Un jour, comme on peut faire featuring, on rentre en tout fabricage parce que au bois qui maison mère tout le monde déjà vous a fait des coups à rentre un jour un album nous tout le monde peut faire tout fabricage na carte. Problème t'es dans musicien. Tu te dis que un jour comme on a featuring, il y en a où tout fabricage. Problème t'es. Ngai kutu so na kutana maman on a une chance pour nous. On proposer pe. Oui, au fabricage. Single oya ou les détails oya après wana tout le monde peut fabricage na carte. Problème t'es. Au salon non seulement la paire. Bon sur la tête bandolonga. Tout seul là, voilà papa na. Je joue à ce qu'on sur les amcon. Tout seul là. Chaque jour. Oui. Le boss soleil na. T'es le bin de tout seul, t'es même Nicolo tout seul là. Au solani nous ça la carrière bien. Non soutenir yo. Qui est papa na ngai kaka? Il y a papa na kaka. On va carrière. Il y a papa na kaka. Nous sommes arrivés à la fin, c'était la Materazzi. Je pense que ma famille en second quand on a un message à YouTube, les arabes facile pour les arabes. Mais si on sur le plateau, moi je suis fini qui au tangué na plateau, moi le roi. Au Canada pour tanguer les messages, tout ça là en bon par rapport à chance. Même si le bas trop, moi le bit trop bah commentaires ça n'ont ma bé. Mais tout ça ça vraiment on a pour la attends on a relation ça mais ça sur le bien sûr comme na plateau on a sur massage. Tout couf ensemble. J'ai dit cette émission avec David Moukeba, le conseiller privé à présent de la République Mtatonga Congo. Merci à Vie Edo Mopatas. Merci à Mamé Minine Zembatous Bébé la méthode, à Jolie Moussoungaï. Il y a Sylvie Mbembe, respect à toi. Merci à Jolie Moussoungaï. Désolé, mon agent privé à Ouli Moucheni, respect. Je dis cette émission aussi à Wivine, la sénégalaise, la fille qui parle les 4 langues, plus 14 langues. Depuis Londres, alors 14 langues à vivre en Londres. Net alors qui espagnol, anglais, français, qui chinois, qui margage, qui indien, qui angolais, qui balobani 14 langues. Merci aussi à Lorraine Nitou de Dengalina. Je pense que ça je salue quelque part. Merci beaucoup. Ça m'a fait bazani. Mais bah commentaire il accepte que moi carré ça moi bonne marche. Question à respecter pena ça la bien. Les savoirs ne mentent pas. Ah. Mais est-ce que vous avez bon? Oui. Les savoirs ne mentent pas. Et nous, on a une question madame Bossani. Bah, et quoi ça t'est? Tobo aux alepaves à Pamba. Oui. Tobo aux alepaves. Auto lilingi à Pamba. Yo mo yo ki ba fanatique ba tuba soutenir la musique na biso mbe ba to le ba ba sali ba remarque ba muso ba lobby ki nazala na respect ba muso ba bina forcer musique nanga. Baso ali po mbela nzambe tala na pena beni na niveau mo na ebiti tala na cha basuki na ngaboye ke ba fanatique ba kosa pe mo bato ba fanatique ba bomé auto ba carrière te pona ngaboye ngas ko nelo ba vérité ba fanatique na sa pe boto de ba fanatique na bino oui ko tezaki en plein ba fanatique na bomé la rabino carrière ba fanatique na nga bazo kumisa ngate pona zo na yeminze mo finga mutu. Ba fanatique na mama bazo kumisa ngate pona yembi na yembi ga nzema na yembi ga besoin ya promotion kasi la ga promotion ça teza te yango na loka ba message no basunga batu passe le quoi tout ça ba joueur toi Congo kasi yango na lobi na joueur ba boss kasi ba message pe ya merci à ceux qui étaient derrière la caméra, merci à tout moment, je vous aime tellement trop. Désolé, mon agence privée, respect à toi, respecte Balinganga, moi je vous aime, consommons Afrique Info, consommons l'invité par le consommant, j'aime mon pays, votre mission. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement pour que vous invitez mon bossing, le club, mon mon n'a pas de choix pour ça qu'à devoir. Merci beaucoup, à la prochaine. Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter vos informations et à vrai, s'il vous plaît. Donc Total Afrique Info, Info et Afrique Bimaka, Info et Afrique Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass